mobali oyo aza na bolingo mwasi na ye akolinga mpe bana ata baboyani mpona baraison na bango personnel. Bo remarque bien un bon papa oyo ata aza susu na mama te akolinga bana akoki mpe toujours bango même de loin, akozala na besoin, akozala na susi na bango, ezala mpona kolia na bango, ezala mpona kolata, ezala baactivité ya classe, makambo ya ekole, baaide au devoir, makambo nyonso lobi bana ngo bakomi mpe bahomme dans la société. Papa asepeli acontribue na vie ya bana ata mama asali vie na ye na mobali mosusu, mais tellement que mobali yango azalaki toujours na bolingo ya mwasi yango ça jaillit sur les enfants. Mais mobali oyo aza na bolingo ya mwasi te, bolingo yango mpe ezanga mpe na bana. Okomona bamama mingi basepleniaka asalaka eloko te, akipaka bana te, ata un centime te, boye na boye boye na boye, ti mwasi mosusu mpe amemi ntina na tribunal mpo akata makambo ya pension alimentaire. Misusu mpe mibali misusu mpe base deklara basalaka te, bakoki kofuta pension alimentaire te mpo na bana mbongo te. Nyonso ndenge olobaki bolingo eza te. Soki vraiment mobali aza na bolingo ya mama ata baboyani akoki mpe bana parceke bana wana ezali makila na ye. Oyebisanga na bacommentaire bandeko na nga, qu'est-ce que vous en pensez? Na lisolo ezali nga Muna numéro 1 na chaîne oyo tolobelaka masolo ya mokili. Je vous dis à bientôt.